Ce sont les élections les plus chaotiques du monde. Moutalobi bongo zalingaite bakomi yango na New York Times ya américain batali banda ba élection et salema na mokili kasi mbali boso élection elekala ndenge oyo eleki mbala oyo na République démocratique du Congo. Or pas na biso pe na République démocratique du Congo ezali mbala liboso élection et salema na délai constitutionnel élection oyo ba prophète babimaki ebele po ba yeba yika reno na mboka na biso Congo ezalaka pasi mingi pour na élection et salama na délai moko constitutionnel kasi malgré et salama ki na délai constitutionnel makamni lekaki awa na élection oyo il y a eu des irrégularités makasi ya kosakana te batu mususu baba na iko kena machine à voter na bandaku na bango to mona ki yango batu mususu il y a eu même des députés nationaux et provinciaux bazali kokende ko voter bango moko kamisi biso mutu na ndako ali ko voter papa voter asilisi mama pa yeba ni ko voter ti basilisi et pesi pasi ya kosakana te na ba localité lokola kutu batemba funji et pa yapi ba agent seni après ko voter batikali babandi ko revoter na ndenge na bango epesi mutu ko soit na nyoso tuona mokonzi ya seni Denika Dima alobi. En tout cas, basi ba difficulté mukela ko ba mingi te bokoka yemo ko ndeka ko expliquer ba difficulté oyo bazala ki nango ya na émission oyo toko yamba bande ko ensemble toko na bande ko IDPS toko yamba bande ko Martin Fayulu ko expliquer biso ba moni boni pour ma ponono oyo est-ce que il faudra recommencer ma ponono oyo to etilaka detikali wana et surtout mbala liboso ba diaspora ba voter to monaki bongo ba diaspora ba voter na Afrique du Sud ba voter na Français va voter na Belgique, na États-Unis, et Canada. Est-ce que c'est là qui est fiable? Tout le monde va résultat. Na diaspora, président Fachi a gagné. Donc, il a largement dépassé ma candidature. Est-ce que c'est là qui tricherie? Tout c'est là qui a solo. Zala branché, yango masoto ko solo na yo, lelo awa. Gouvernement congolais naza siko si place na Lopanjo, na centre ya Lopanjo. Nalingi nalakisa bino age ya bato oyo bazo voter na kati ya centre ya Lopanjo. Tozali na bana ya 10 awa, tozali na bana ya 11 a bozomona bango bien. Pardon. Pardon chérie. Pour la comment on n'a voté. Yo voté va faire donc moi je vais mettre ça pour toi. Honorable député Mouya Ayeko Fungula Machine. Moi aussi je prends aussi la vidéo. Je suis en train de vous faire justice. Président, 75 400 bureaux de vote. Combien ont ouvert finalement? Bon, vous savez, c'est très compliqué. Hein? Vous savez, il y a des gens, certains de nos agents qui ont fini avec les élections. Ils ont organisé le scrutin, mais ils ne pouvaient même pas quitter le lieu parce qu'en cours de route, on les attaquait. Quand on les voit avec la machine, on pense qu'ils se rendent dans la maison d'un politicien. Donc, tata oyo waza machine na ndaku na ye. Na ndaku na ye, ye na mwasi na ye. Bazo vote. Ebo yoga siko machine na ondenge fonctionnaka. Merci d'avoir voté. Na longo la bannière wana po monaka bien. Vote na ya mibale on dirait. Wana poni candidat député national. Ake pona candidat député provincial na ye. Assis ici, machine et ko imprimer bulletin. Vous comprenez? Vraiment humilié, si on peut le dire. Oui, mais je pense que nous ne sommes pas tous humiliés. Ceux qui sont allés à ces élections, les Kadima, c'est eux qui sont humiliés. Moi, je ne suis pas allé. Nauti pour voter, parce que déjà on a voté. Toza en tout cas toza ebele. Masolo quand ezaka batumi balé boyebi. Masolo ezaka nazape observateur témoin nauti na kati. Masolo ezali Katumbi Félix. Est-ce que pouvons-nous dire que Kabila avait raison, le FCC, le PPRD avait raison de se retirer?
disons, ils ont vu plus loin. Moi, je dirais, par rapport à nous, ils ont fait mieux. Les éléments militaires, ce n'est pas au Katanga qu'il faut les envoyer. Il faut les envoyer à l'Est. Mais bientôt, ceux-là qui ont mis fer à la ventile du M23, que vous avez ressuscité, ceux-là montreront à la nation et à vous comment on finit une guerre avec les M23. Donc vous ne nous impressionnez pas, vous ne nous intimidez pas. Nous n'avons pas boycotté les élections. Nous nous sommes retirés d'un processus qui s'avère à la fin être chaotique. Mbinga na munangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective ya Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babo moma na babo séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hôtel ya qualité botikela
na Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse zwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais déçu. Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi. Mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokoyo télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance et peu fidélité bo pesa kana programme oyo radio Lokole masolo et pas yapi to kuta na kapona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ozali kolanda ngai ozali na Kanyama Kasese ozali na Ituri ozali na Bukavu ozali na Sud Kivu Nord Kivu partout aussi kozali ozali na France na Belgique na États-Unis d'Amérique na Afrique du Sud de pas pays ba vota ki pe soko yebingai merci kasi soko yebingai te kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek bande ko tosala ka émission oyo pona ko nuire batuté pona ko bebe sa réputation ya batuté pona ko bebe sa réputation ya communauté kasi to lobaka yango esika ndeko akwei tosala ka émission oyo pona yo okoya te yango to beta ka basolo yaya bobengi biso mingi papa Fiston comment que analyse ezali ko sala maté sur ba élection oyo leki a bino likambute biso avant to loba likambu to kenda kabongo à la source yango wana lelo na émission oyo tokoyamba bandeko ya ensemble oyo bazalaki témoin oculaire na ba élection oyo esalamaki tokozwa ka ya Afrique du Sud deko wana azalaki awa ako expliquer biso qu'est-ce qui s'est passé na maponono oyo non seulement ça et puis tokomona observateur ya ba parti presque nyonso bakoya kasi ya mbotoko ta vivement na matière elo na senga kana bakamumi balemi sa toyebi yango déjà sala bongo window shopping na Michael Josh on ali sponsor officiel ya chaîne oyo Michael Josh ali griffe ya mwana mboka kaka de bataka ba Gucci ba Versace ba Zara Michael Josh ya tala ba chemise kitoko boy tala ba cravate kitoko ba blouson kitoko boy ya ezali bongo ya Michael Josh kota kuna pona bino batu bolinga kolata olinga lata élégant na moins cher visiter site ya Michael Josh okomona biloko ya moins cher ezali Michael Josh est allé encore plus loin pona kokitama puta boyebi ke na Michael Josh azali bongo actionnaire na Vlisco zali compagnie oyo ezalaka na Hollande esika basalaka ba super wax hollandais original ya alors ezalaka 95 euros et pas Michael Josh sika ba kitisi yango na 92 euros ya pambo ya super wax hollandais original kitoko te Michael Josh akesu musika pona ko sabino ke azali ko sala pe ba uniforme ya ba sécurité a uniforme ya ba compagnie ya ba entreprise consort asala ka ba combinaison ba réflecteur o ba to ba saka likolo ba benga ba gilet jaune ye ba ko sala ngona moins cher na Michael Josh kota kuna au visiter so ko sala numéro Michael Josh te benga biso to copier au numéro ya Michael Josh to copier la lien ya Michael Josh ya to tika la kaka na makambo ya promotion pour la koyebisa yo soki olingo kende Kinshasa olala kitoko ovanda kitoko kokena bilai la Mwanza te na ba hotel oyo te batu bakufaka na ba hotel oyo te balambela hotel balamu te kende bongo na Genesis Hotel sans la réservation na Genesis Hotel bakozo banda aéroport ya Njili tina avenue Kandakanda numéro 8 na quartier Lodja na commune ya Kasavubu et pas wapi siège ya Genesis Hotel ezali o toloba kite tolobi yaya maponono yango ezali tokoyeba te batu bali ko bomana batu bali ko tsana ba poison okoyeba te pona ba tseli au poison ba ko tsela au poison kaka peut-être pose ali mutu ya IDPS kaka peut-être pose ali mutu ensemble pose ali mutu ya SID pose ali mutu ya parti songolo pakaya benga biso to en contact na bandeko ya anti poison pona yo ozo anti poison o police ndoto baby c'est ndoto obongisa ndoto mbuma moko garantie à 6 mois ya yo atibati au poison ya marque ni kozote mbuma mbale garantie ya 12 mois est-ce que oyoki o toloba kite tolobi ekenda kandengo wana
Yaya epesi pasi ya kosakana te ba élection oyo natangi New York Times lobby, ce sont les élections les plus chaotiques du monde. Banda élection et la élection. Nanu salama boité. Oh salam la République démocratique du Congo. Et ça dit élection te bolukela yango kombo. Est-ce que il faudra donner raison na bande ko ya FCC, ya PPRD, oyo baba ki processus oyo et ça la ki nanu mala muteto. Yebi yango biso so banda e bandeli. Tangu babande ko luka président ya Seni. Ba bunda ba confession religieuse ba sangana. Pona babi misabongo apona ki mwana mbuka kadima azala bongo président ya Seni oyo toyebi président ya ba confession religieuse kutu ba grand qui est escroquerie ayibi mbongo on ne va pas aller jusque là o ba ko tata bana mais toyebi yango ke ba catholique ba boya ki processus o ba poser ki kadima et c'est là qui m'a la monté et ceux qui ont raté ba kenda ki bongo na cour constitutionnelle babi manière oyo ba choza ki ba juge et chaza marande ngwante zali pona ko favoriser candidat moko candidat oyo azali bon président de la République candidat sortant est-ce que et c'est là qui vrai tout ya lokuta le kambuté yango to ko développer awa kasi to banana makam oyo papa pendant campagne électorale tout le monde qui ba candidat et belé ba bande ko la propagande bango tozwa jour ya suka oyo tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi aleka kibongo na Top Congo FM na emprunté alors il va mebele ka citoyen emprunté ka le ba moko alobaka tango atno ki question sur makambo ya Rwanda topé ya M23 aloba ginini soki M23 oyo bazaka soutenu par Rwanda pa Kagame ba beti ata lisasi moko à réunir les deux chambres de parlement en congrès pour assenga bango autorisation pour na basa la guerre à déclarer guerre na Rwanda. Est-ce que banda pour kondiambo kalobande ngwana nanu babeta ta masasi moko te toki ke M23 azali ko avancer na yebite soki pour tata mokondia ekolo ayebi ke M23 azoko avancer to ayebi yango te po mingi alobaka ayebi makambo wana te et to pesa passe ya kosakala te alors soki ayebi yango te bato bali zonga ya mokonzi ya mboka boyebi sa ye ke M23 azali ko avancer kana tele makaka wana parce que ba analyste politique africain s'il vous plaît ba simba ki eloko wana ba sal nango analyse ba lobi est-ce que pour la guerre na Rwanda il faut kaka babeta masasi. Avez-vous oublié que déjà Munguna azana lopangu na biso et ça le kola Munguna sa kotanda kuna o déjà avant na kuna akonza kanga cuisine na yo to kanga sika mo boye azo yusko papa ye abino ndengo fana kapa na ngawana betaka mbata pa mwana ngamoko okomona non il faut agir déjà parce que basaka déjà na mabena biso epesi passe ya kosakana te na ebité bino bozoki yango ndenge je vis les gens applaudir wa sikoyo président akondeke guerre na Rwanda boyebisa tata mokonzi ekolo ke ba M23 bazali ko avancer ba beteka de masasi wana na ebité ya bagi atali sasi moko lisasi moko ka soki beti soki congolais moko akufi na yebi te peut-être masasi zali ko beta mais atako mwana akufi te voilà il faudra vérifier pour na tata mokonzi ekolo à réunir deux chambres en congrès pour na déclarer bon guerre na Rwanda kastalingi bona nanano yaya lande yango ezali radio lokole pembe na pembe ezali émission politique ité kasi ezali émission éveil à conscience landana de banaliste africain makambalobi sur ba dire wana ya mokonzi ya mboka et bongo tozonga to kota sikabwe na makambo ya ba élection. Pour ça je te rappelle ça quand on dénonçait que Kagame ici tu sais qu'il faisait des réunions avec lui les cartons sur le lycée là-bas. Non, on disait que Kagame n'est pas sérieux. Il complote contre ce pays. Et il faisait des réunions avec lui. Maintenant, c'est gâté entre eux. Ils venaient mobiliser derrière lui. Je suis d'accord. Mais avec un argument. Quel argument que tu sais qu'il me donne pour le soutenir? Laquelle? Prenons la question de la guerre, professeur Belep. Soyons sérieux. Tu penses qu'un président qui prépare une guerre sérieusement vient se mettre à la télévision en pleine campagne et dit ceci? Moi, j'attends la moindre escarmouche des rigolos de Nairobi. Si à la moindre escarmouche, je réunis le Congrès, je déclare la guerre au Rwanda. C'est un rigolo. Tu penses que c'est comme ça qu'on aborde une question sérieuse comme ça? Au-delà de la gravité, c'est ce qu'on fait. Un petit pays comme le Rwanda, si on est sérieux, on parle comme ça, on l'a envahi un matin. Mais comment? Il constate qu'on est en guerre contre lui. C'est sérieux. Je dis c'est rigolo ce monsieur. Lorsque vous voulez faire, quand on est dans un pays comme celui-ci, professeur Belep,
et que vous êtes président, vous voulez engager la guerre. Tu es en guerre, tu vas aux élections faire quoi? Tu es en guerre, tu vas aux élections faire quoi? Mais tu dis que le pays est en guerre, tu rassembles la guerre. Tu dis qu'il n'y a pas d'élection ici, on se concentre sur la guerre. Voilà. Voilà pourquoi je dis qu'il a fait de la guerre un élément de campagne. C'est tout. N'ayant pas de bilan. C'est une question très sérieuse. Voilà. Moi, s'il avait dit, monsieur, il n'y a pas d'élection, on fait la guerre, moi, je serais derrière lui. Bien sûr. Je tairai tout ce que je pense de lui, tout ce que c'est de lui. Il n'y avait pas nécessité d'aller aux élections. Mais pour faire quoi? Actuellement, là, combien de régions vont aux élections? Des régions entières du pays ne sont pas considérées par les élections. Tout l'Est est colonisé par des régions entières du pays ne sont pas considérées par ne participer pas à cette élection. Milliards à poser des ça sert à quoi? Il aurait dit que l'armée. Nous sommes en situation exceptionnelle. Je dis pas d'élection. Rassemblons-nous, on réfléchit ensemble comment on va régler cette affaire. Ça c'est un homme d'État. Comment tu vas rassembler un pays derrière toi en guerre en engageant une élection où les passions partisanes vont tout faire pour plomber l'unité nationale et l'union sacrée? Il ne peut pas aller en guerre contre Kagame avec un pays aussi divisé, professeur Belek. Le pays est trop divisé pour aller en guerre. Et il le sait très bien. Mais il a fait de ça un enjeu pour gagner son deuxième mandat. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Moi, je voulais rappeler ici, parce que les Congolais nous suivent. Et moi, ça me rappelle beaucoup les pays africains. Ici, quand on posait des débats ici, ils nous donnaient des leçons en disant que vous n'êtes pas de notre pays. Et pour après venir, après reprendre tout ce qu'on disait en disant que vraiment, on aurait dû vous écouter. Quand la transition est en jeu, qui était là, c'est bon. Le problème était déjà là, pour ça, il était déjà là. La situation de Kabila était ici, on avait tous peur d'une guerre civile dans ce pays. La guerre civile était imminente. Pour ça, nous avons accompagné ce processus. Moi, je suis allé jusqu'en RDC. J'y étais. Je suis passé à la télévision nationale. Et j'ai dit, maintenant qu'on a évité la guerre civile par un accord historique entre Kabila et Tshisekedi, que personne ne rompe cet accord. Tout à fait. Qui a rompu l'accord? Tshisekedi. Pourtant, pour rien. Sans Kabila, il ne serait pas au pouvoir. Oui. Sans Kabila, il n'était pas au pouvoir. Il s'est séparé de ses alliés, tu le sais très bien. Effectivement. Qui lui ont déclaré la guerre à l'époque. Oui. Même les Français ont commencé à dire qu'il a les faux diplômes. On a commencé à l'attaquer. Tu connais la position de l'Odrian, qui a dit qu'il fallait gagner l'élection. Ce débat-là poursuit jusqu'à la visite du Tintin, notamment en RDC, où la question est revenue sur la table. Les élections à l'africaine. Voilà. C'est qu'il y a dû réagir. Il s'est vexé. Très bien. Très bien. Ça vient de quoi? Ça vient du fait que c'est le compromis entre Kabila et Tshisekedi, cet accord, qui a empêché la guerre civile dans ce pays. Et cette guerre civile aurait été catastrophique pour le continent africain. Nous avons accompagné ça au péril de nos vies et on est jusqu'en RDC. Quand il prend le pouvoir, il rompt l'accord en comptant sur qui? Il fait un tour à Washington. Il revient. Il fait un tour à Paris. Il déclare à Mondo Vision que j'appelle la France à venir ici créer une école de guerre pour former l'armée du Congo. Comme quoi il n'y a pas d'armée avant lui. Il a rompu l'accord. Mais en rompant l'accord. Mais il a déchiré le pays. Il a déchiré le pays. Est-ce que pendant qu'il le faisait, professeur Belek, Kagame n'était pas en train de faire les mêmes manœuvres qu'il fait aujourd'hui? Non, moi je dis, il faut qu'on soit sérieux. Si les gens veulent qu'on parle d'un pays, on en parle. Et quand on parle d'un pays, nos arguments ne sont pas les mêmes que des profanes qui ne comprennent rien à la géopolitique et qui donnent des avis sentimentaux. Nous faisons des analyses de fond. Je donne les éléments. Il va à Washington. Il est reçu au Council of Foreign Relations. Voilà. Démocrate. On sait qui c'est ce Tintam. Ouais. On sait qui c'est. Il n'est pas plus impérialiste que ça. Il s'entend avec M. Macron qui lui promet une école, à qui il demande une école de guerre pour former les cadres de l'armée. Kagame est dans la même posture. Il n'a pas changé. Et à l'heure actuelle, qui fait réellement la guerre à la RDC? La France est à l'intérieur. Bien sûr. Autant. Il n'y a pas de M23 sans la France. Tu sais que dit le ciel. Il ne parle jamais de la France. Pourquoi? Les qui manipulent les gens à Nairobi. Les qui manipulent la communauté là. La communauté de la. On appelle ça quoi? La communauté de l'Est là. La SADC. La SADC. Qui tire les ficelles de la SADC? C'est pas la France, les Américains? Oh, tu sais qui dit ça? Il les en veut. Mais il n'a pas le courage de prononcer le nom de ses vrais ennemis. Et voilà. C'est ça le problème. Kagame, c'est un pion de l'Occident. C'est un pion dans le pelze des Grands Lacs
Kagame, c'est un pion. La rupture Quand Mobutu n'est plus utile, les Américains jettent leur dévolu sur Kagame. C'est tout. Pour déstabiliser les Grands Lacs. Ça veut dire quoi déstabiliser les Grands Lacs? C'est pas compliqué. C'est détruire la RDC. Tout l'enjeu des Grands Lacs, c'est détruire ce pays, la RDC. Maintenir la RDC dans le schéma qu'avait tracé Léopold II, repris par les Américains et l'ONU, qui fait que ce pays-là appartient à tout le monde, pas aux Congolais. Mais ça, je vais le débat de ça avec une jeune fille ou un jeune homme congolais qui connaît bien de la géopolitique. Il comprendra quoi ça? Si on a dit que le pays là a eu deux indépendances, est-ce qu'ils le savent? Le Congo a d'abord été indépendant sous le nom Association internationale du Congo, tu le sais. Étant une propriété de Léopold II. Bien sûr. Léopold II a vu que le magot c'est trop gros pour moi. Si je prends ça seul, tous les autres rois européens vont me tuer. Il est allé chercher des alliés. Il comprend, il dit comment? Aidez-moi à gérer, mais je suis actionnaire majoritaire. Quand il meurt, on diversifie ça à travers le budget national. Américaine, belge, machin, consort, qui se partage ce pays jusqu'à aujourd'hui. Lumumba est mort pour ça. Deuxième indépendance. Lumumba est tué parce qu'il gagne les élections. On le tue. On découpe son corps dans l'acide. C'est un acte historique. Depuis ce moment-là, professeur Belek, ce pays n'a jamais connu d'indépendance. On emporte certaines parties de son corps. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des endroits en RDC où aucun président n'a le droit d'entrer. Je parle à mon vision. J'ai mis au défi le président Tshisekedi de me démentir. Alors actuel, il y a des endroits au Congo où il est interdit aux Congolais et aux dirigeants d'y mettre les pieds. Jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les vrais débats de ce pays. Et nous pensons que le courage d'un président sérieux, c'est aussi de mettre ce débat sur la table. C'est de les poser. En rassemblant le pays. La guerre est une occasion de rassembler le pays, pas chercher un deuxième mandat. Tu rassembles le pays. Faisons la guerre, on s'entend. Personne ne mettait en cause ton mandat là. On fait la guerre. Ça peut prendre 30 ans, ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 10 ans, on fait la guerre. Tu rassembles les gens. Mais ils sont incapables. Pourquoi? Je m'excuse, hein. Ils demandent de faire man. Non. C'est des danseurs. Ça dit que, je vous dis, dites-moi ce que ces gens faisaient à Kigali. Après les 2 guerres mondiales qui ont détruit la RDC. Qu'est-ce que les gens faisaient à Kigali? Parce qu'ils allaient voir le parrain. Le président Tshisekedi a été consacré comme étant un don de Dieu par les pasteurs des églises réveillées en RDC. Voilà. Là-bas, il y a 3000 églises au kilomètre carré. Il y a 3000 églises réveillées au kilomètre carré. Et bien sûr. Ils sont venus, ils ont dit que c'est Dieu qui a envoyé M. Tshisekedi. Oui. Et le Dieu qui l'a envoyé est incapable de faire qu'un grand pays comme ça ramène à l'ordre un petit pays comme le Rwanda qui dérange ce pays-là. Dernièrement, monsieur, il est allé en pèlerinage en Israël, non? Vous avez vu les images, non? Effectivement. Bon, qu'allais-tu chercher là-bas? L'onction de la terre promise et élue. Parce que chaque église réveillée prie pour Israël. Monsieur Wafo, vous savez ça? Chaque église réveillée, pentecôtiste, chrétienne, prie pour Israël parce que c'est le peuple élu. Comme les pentecôtistes de la RDC ont fait de lui le don de Dieu pour la RDC, il a simplement cherché la vraie onction chez le peuple élu. Pourtant, c'est Israël qui est au cœur de la destruction de la RDC. Pourquoi il n'en parle pas? Quelqu'un me joue aux petits juifs dans cette région. Ils disent même qu'ils sont des juifs. Tous ils disent qu'ils sont des juifs. Quelqu'un me c'est le petit Moïse avec le bâton de Moïse. Alors quand toi tu vas en Israël pour aller chercher les endroits où il y a l'onction sainte qui va te bénir là, pourtant tu sais très bien que ce sont les sionistes qui sont au cœur de la géopolitique des Grands Lacs. Tout à fait. Kagame est l'un de leurs instruments, sinon le principal instrument à l'heure actuelle. On se moque de qui? Moi, je suis pour la RDC face au Rwanda. Moi, je soutiens la RDC. Moi, je suis avec les Congolais. Mais il faut que les dirigeants soient sérieux et sincères. Kabila doit nous dire, il est lancé depuis là. Nous l'avons soutenu ici. Il doit nous dire quelle est la réalité, le trop qu'il a fait avec ces gens-là pour le seul pouvoir Tshisekedi. Pourquoi on arrive là où on est arrivé là? Son silence et sa barbe ne nous suffisent plus. Il est responsable.
Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Les enjeux de la RDC, il ne s'agit pas de savoir si Tshisekedi est meilleur que les autres. Ça va pas tout à ces pays. Ça, c'est l'alternance pour l'alternance dans lequel les Occidentaux nous ont enfermés. C'est une prison. Oui. Faire ce candidat de Total. C'est tout. Fayoulou. Il est candidat à l'RDC seulement pour les intérêts pétroliers. Tout le monde le sait. Katoumbi, les intérêts miniers. C'est une. Mais c'est un mercenaire. Ouais. Président Banda, il faudrait savoir que si la démocratie est une bonne chose, on ne devait jamais l'amener en Afrique. Mais c'est clair et net. C'est pour profiter, pour foutre le bordel dans les pays et exploiter. Mais si ces les gens se Africains moquent des gens. c'est pas ça, c'est tant pis. Je suis désolé. Vos histoires de démocratie là, c'est la démocratie. Le Matata Pogno là, il va amener le peuple, il va amener Soukabila. C'est quoi ça? C'est la démocratie. Qu'est-ce qu'il va amener? C'est pas la démocratie. Jean-Pierre Bemba. Oh. Tous ces gens-là, on ne les connaît pas. Repris de justice. Non, on ne les connaît pas. Jean-Pierre Bemba, son père s'appelait Bemba Salaona. Patron des patrons de Mobutu. Nous savons ce que ça veut dire. Patron de patrons de Mobutu. Je crois pas un délit de patronyme. Oui, professeur. Mais il y a les réalités du patronyme. Il n'y a pas de délit de patronyme sur le plan juridique. Mais il y a des réalités du patronyme. Monsieur, on ne jette pas tout ce qu'on a reçu de son père. C'est facile de lui dire que non. Ce n'est pas un délit d'être fils d'eux. Oui, je suis d'accord, ce n'est pas un délit. Mais tout ce que ton père t'a donné, tu ne jettes pas ça. Bemba Salaona, nous savons qui il était. Et tu le sais, tu connais l'histoire de la RD du Congo, Mobutu. Bemba Salaona a commis Mobutu dans tous les crimes qu'il a commis. Il a même été dans ce pays-là. Son premier ministre, Bien 6 mois, je crois. Bemba Salaona, son fils c'est Bemba Jean-Pierre. Ce n'est pas un délit d'être le fils de tel. Mais je dis, quand on voit la trajectoire politique de Bemba, il y a les réalités du patron. Que ce soit dans ces interventions aventureuses en Centrafrique, tu as oublié, etc., on comprend quand même qu'il assume l'héritage de son père d'une certaine manière. Ne serait-ce que dans les contradictions interrégionalistes, que l'impérialisme impose en RDC. On oppose le Katanga, on oppose le Kaza à telle région, à l'Équateur, machin et consort. Tu sais qu'il y a l'heure actuelle là, ces principaux partisans sont les qui? Ce ne sont pas les Kazaïens. C'est ainsi qu'on fait la politique en RDC. On regarde ta région d'origine. Ouais. On oublie qu'on est sous l'impérialisme. Ouais. Ça devient la querelle des nègres entre les nègres. On oublie que le pays a un problème. Il est confisqué par les impérialistes depuis des siècles. Et qu'il est immensément riche. Et que sa libération, et que le Lumumba n'était pas un fou. Pour ces Belek, qui de ces gens se réclame de Lumumba? Qui continue sa politique en RDC? C'est ce qu'il dit. Il est lumumbiste? Personne. Bon, ok. Il n'y a pas de délit de patronyme. Tout à l'heure, tu as dit que l'infamie ne doit pas s'abattre sur le fils à cause du père. Oui. Mais le fils dit que son père doit être héros national. Mais attends, ça veut dire quoi? Ne veux-tu pas par là se cacher derrière l'ombre de son père pour exister politiquement? Tu sais qu'il veut se battre pour qu'on fasse de son père héros en RDC. Alors on va faire quelqu'un qui a dit que Lumumba c'est un cafard. Non, il a utilisé l'autre mot là. Oh, il a un mot plus dur que ça. Hein? Le crapaud, voilà. Il dit, nous avons le crapaud. Il a dit que Lumumba c'était un crapaud. Lumumba, héros national. Tu sais qu'il dit aussi héros national. Mais ça, c'est pas la confusion. C'est pas la dilution des valeurs politiques. Yaya Bakababa élection oyo ça fait couler beaucoup d'encre et l'élisi batuma kosakanate banda processus nango ndenge bandaki to ebike e bandaki bongo un peu na 18 mois so 24 mois de retard to 18 mois de retard ne ba ko bato ebite kasi likambo ezali awa yaya est-ce que élection oyo oui c'est vrai félicitations ba kondia seni basali élection première fois na mboka na biso élection sala maboko dans un délai constitutionnel balobaki le 20 décembre ko salama et salami peut le 20 décembre, c'est pas un problème. Oui, c'est vrai. Et ça, la vie de le 20 décembre. Est-ce que tu y a eu élection et ça, là, une journée, bah, 6h, 10h. Mais il y a biso eu pareil élection et qu'il y a 5 jours. Bah, voter les lots, bah, voter lobby. Lobby, même jour, il paraît. Tout le monde a conditionnel que pendant que bah, l'élection, fête à Noël, il y a bamsou bandé ko voter. Et puis si pas si y a ko sakanate. Est-ce que vote wana et c'est là qui malamu, tout c'est là qui m'a béba tu belé ba de ke ba bino ba que na ki kuna na kati.
ba voter ba zuita ya ko voter te ba machine à voter et ya ki kutu na retard et pesi mbilinga ba zuita ya ko voter te ya ngona ba kondi ya seni ba kisa ki kutu journée mususu d'après bango pour na batu ba ko voter kasi to moni ba image est circulé par-ci par-là kutu a appel à radio le collé to tela kibino illustration il y a des comment dire que la ça comment est-ce que image monsieur balé ko le ba fake news c'est là qui ba machine il y a 2018 kasi Toyoku paraît malgré la machine monsieur et yaki logo ya Seni et ben changer il y a et des communes monsieur mais il paraît que Seni Yakadima a utilisé qui machine soupé il y a Cornel Nanga il y a 2018 c'est normal ba logo wana il y a 2018 ezala kakasiko est-ce que okomi to sur la pembe yaya ezala ki lokola maseki batu babane koloba ke no ba misu bazoko voter na ndenge moko to mona ki yango ba télévision mutu o zaki observateur à côté habitant ba siko voter ba bengani bango bakota soute bango mo bataseni ba osala makambo ko ezaki te ngwana mais ba observateur bakota kite pona nini et pesi mutu ko so yaya côté mususu basilisi ko voter yaya batu ya seni batikali na ba so ba fichier ceux qui ba fichier ceux qui ba nini ba carte so ba nini wana ba papier o batikala na ngwana ba bandi ko voter na ndenge na bango pesi mutu ko so yaya nzamba la la kateto comme sika bona tangu oyo à l'époque les paroles s'envolent les écrits restent si que comment na ba écrit na ba parole na image ça reste yaya tala ba vidéo oyo comment est-ce que ba eko surprendre ba tu a seni na yebite to benga bango ba tu a seni to banani après l'élection au lieu ba même ba bulletin de vote na siège ya seni pembeni wana ba fandi ba bandi ko sala ba na ndenga na bango na machine ya voter ba kangi bango nde ko kanga epesi mbilinga yaya landala image oyo. Bonjour papa. Nini yango ezoleka? Kuna tozora pili biloko etikalaki kuna. Biloko ni? Bapli oyo etikalaki kuna. Kuna wapi? Esika tokotaki tozalaki mosika me mwalo yonge elengaki ekota. Eza biro. Nyonso esalami etikali bapli etikali kokosi. Basala yango awa tosala biro. Bafiche ezalaki te yango tozosala awa. Na machine yango na biro. Machine yango na ndako wapi? Machine yango na ndako. Biso tokomaki na butu awa. Bongo machine ezosala nini? Bafandi sala machine na ndako. Biso machine wana. Policier. Yo policier. Tonja dango ni. Ota bimisa biloko. Olingo boya. Omoni ndenge ozozanga mosala likolo ya kozanga. Olinga ko yebisa bango katokenda kende kotika biloko. Machine yango. Yaka nango. Kuna. Bisa machine yango. Bimisa machine. Bisa machine. Tota filme. Bisa machine. Bomoni toza na quartier ni. Demba Fungi awa. Tokangi déjà 3 machines awa. Il fallait iboke na ngwapi. Bon awa ozosala nini na Demba Fungi Seni eza siège ya Seni eza musika te awa. Mais siège butu wapi biso toza pembeni awa. Mpona okoma boza moto yango. Policier ye. Même na une. Obo koma na Seni kuna ezoza ngelo ni. Comprendre. 3 machines awa. Trois machines awa. Butu makasi oza ja Demba Fungi bozana policier. Directeur oyo tozana na ye azali awa. Nde tokomaki na ye et pas directeur oyo toya. Papa policier à Kiton. Et pas bon moi ba image oya et s'il y a des choses graves to bande ko ko kana maloba ya batu. Oh non
député Moussousou, il y a Union Sacrée, bazoko voter bango moko, baza la machine à voter. D'ailleurs, on a qui yango commence que beaucoup mestre qui a commis yanga bayaki ko interpeller nanda kunaye bazuye, il paraît atala qui na machine à voter nanda kunaye et pesi mutu ko soit ici li wajaya tala image oyo en plein centre. Oyo ba votaka député aye à Koti abandi ko voter na ndenge na ye des députés à Union Sacrée ba Koti babandi ko voter na ndenge na bango ba député yango komo na ye Mouya yaya tata image oyo babandi ko soa tikanga la voter ba députés nationaux sope nationaux sope provinciaux ba députés s'il vous plaît et puis epesi pasi alati elamba ya nani alati elamba ya tata mokonzi ya ekolo epesi pasi ya kosaka te wana mpona koba nini mpona kofingisa tata mokonzi ya ekolo to mpona kosala ndenge nini landa image oyo Pardon, chef. Pour la comment on yo voté va faire donc moi je vais mettre ça pour toi donc honorable député Mouya a kofungula machine moi aussi je prends aussi la vidéo vous êtes en train de vous faire justice Azobundawa afunguli machine bango bazomisa la justice par honorable de Mouya. Ok, c'est bon. C'est bon. Ok, tozomona yango ezoleka na bato akadimba. La bureau de vote. Ok, c'est bon. C'est bon. Tous les puisque la vidéo tout simplement. Gouvernement congolais naza siko si place na Lopanjo na centre ya Lopanjo nalingi nalakisa bino age ya bato oyo bazovote na kati ya centre ya Lopanjo tozali na bana ya 10 awa tozali na bana ya 11 awa bozomona bango bien bana ya 10 na bana ya 11 toza na bango awa je ne sais pas pourquoi bazo se présenter et puis basimbi ba fiche na ba makaro basimbi ba biloko ebele oyo ya kovoter de baza na accès ya kovoter ils sont là à présent de na lingi na expliquer na yebite à maintenant j'ai fait une action ok epesi pasi mingi ya kosakala te nyonso wana oyokine balobi wana epesi mbilinga kasi mokonzi ya seni mwana mboka Denis Kadima azangaki mpe maloba te ntango batunaki yebe plus de 72 000 bureaux de vote est-ce que combien de bureaux efungwamaki nalingi ntango na kotia image oyo tala elongi ya Denis Kadima tala oyo azali kokosa to ekomi na suka nani ele amonaka oyo te elekeli ye tonene parce que Denis Kadima bapresentaki ye comme état expert na makambo ya élection nayebi te expérience yango azwi yango wapi ntango ayaki na Afrique du Sud awa na réunion asalaki exposé balingaki totuna mituna comme se doit te po tenga totuna mituna likambo te wana si eleki me tala baloba na yali kolobana kutu bali komenase agent enseni mosusu basilisi moyen barapatrier bakende na bablo bakite électoral na baseni ya te bandeko bali kolanda bango c'est comme si bazomema bamashine wana na bandako ya ba député et consort auto moni wa bezaki nini ba doit seni ba menacer bango moko et surtout on te pour la relaxer OK oui ba to menacer ki bango te ba deko suivre bango tala siko image o yaya et pesi pasi image oyo et pesi milinga na lingi tala nu président seni makabalobi et bongo tozonga président 75 400 bureaux de vote combien ont ouvert finalement? Bon, vous savez, c'est très compliqué. Hein? Vous savez, il y a des gens, certains de nos agents qui ont fini avec les élections. Ils ont organisé le scrutin, mais ils ne pouvaient même pas quitter le lieu parce qu'en cours de route, on les attaquait. Quand on les voit avec la machine, on pense qu'ils se rendent dans la maison d'un politicien. Il y en a qui sont cachés en brousse. Il y en a pour qui nous avons envoyé des hélicoptères. On a appelé le ministère de la Défense. On a envoyé des hélicoptères pour les aider. En fait, c'est un peu comme une situation de guerre là. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ici, nous sommes la victime. Nous ne sommes pas le bourreau.
Donc, je suis incapable de vous donner ce chiffre-là parce qu'il y a des machines, vous l'avez vu, qui ont été cassées devant tout le monde et de façon spectaculaire. Qu'est-ce que j'en sais maintenant, je ne sais pas ce qu'on peut encore retirer de cette machine. Et nos agents ne pouvaient même pas reprendre la route pour aller vers les antennes parce qu'ils étaient poursuivis. C'est un peu compliqué. On pense qu'ils sont à l'origine de ce qui s'est passé, mais en réalité, ce sont les politiciens qui ont fait ces choses-là. Ça chemine-t-on vers, on va dire, l'annulation peut-être de quelques résultats dans certaines circonscriptions? Ce n'est pas exclu qu'on annule certains résultats. Si, après nos enquêtes, j'ai dit que la machine, les gens ne savent pas ce que nous avons mis dans cette machine. Ils sont surpris. Donc, nous allons, si les faits s'avèrent à travers les tests que nous allons opérer, peut-être ça sera fait de façon aléatoire, nous allons sanctionner. Voilà, Théo qui président à Seni, moi, dans Boka, Denis Kadima, il y a radio le collé, Pembe na Pembe Yaya. Est-ce que Malobi wana a raison, toi a raison. Alors, bande si seulement c'est parce que image moto moni on image oyo babane ko book machine à voter, ko casser un go parce que bani ezala qui fiable té. Élection ezala qui fiable ata mukiete d'après Batou. Yango bane ko book machine à voter wana babagi no injustice dans salama. Bane ko c'est comme si Babane ko favoriser une partie en ça qui ne moi ça il y a pas de problème mais quand c'est là est-ce que Batou ko bazaki na raison to bazaki na tort ya tala image oyo pesa ngai mutu ko soit na zu image oyo pa ya confrère na biso Fabien Kouswanika et pas yo ya na ndaku papa na machine à voter papa Koti a voté mutu mo ata 2 fois 3 fois. Tango asilisi mama pa abi na tika simangale mungale mo wumbu na yo allez tanga machine wana mama pa voter bato ayi mama a voté ti machine ou de décharger ba charger sous machine et puis à voter est-ce que élection ya boui to koloba nini et ça fiable to ça fiabilité est-ce que New York Times et puis magazine belé journée bien intentionnelle le lobby yango soki biso journée informateur local to journal local to lobby yango bokomona biso local to kosa local to parti puis lokola New York Times lobby mindele lobby ndebo ndimi ke ça élection chaotique na yebiti ya tala image oyo est-ce que et ça là va pina mokili machine à voter et comme na ndaku ya mutu ndenge nini boye ça que ça machine ya 2023 ya connaît jamais tala au moins ndenge ba voter partout kuna yo mo tala ba voter nani et puis ça mandenge nini landa donc tata oyo aza machine na ndaku na ye na ndaku na ye ye na mwasi na ye bazo voter et boyoka siko machine na ndenge fonctionnaka. Merci d'avoir voté. Na longo la bannière wana po monaka bien. Vote na ya mibale on dirait. Wana poni candidat député national. Ake pona candidat député provincial na ye. Assis ici, machine et ko imprimer bulletin. Merci d'avoir voté. Voilà. Azibidete nae. Abandonné l'opération, a tibité msusu. Machine et sali recherche. Et bien mis élection présidentielle. A Poni Chilombo. A Kea Luki. Pour la député nationale. A Poni Moutnae. Même personne. Hein? Bozomona. Binomo Bol Andelango. A Keina provincial. A Poni. Allez, à imprimer Batounaï. À Jubité Naï.
ta charge mondiale à 1%. Quand on a une machine et comme aussi la charge. Ah, maman, le bingana tika la sima. Allez, nga pena pona yanga. Allez, bimisa président, ba, chilombo bimi. Tak. Ba bimi chilombo. Allez. Ba keina provincial, nani na national. Ba poni mut na bango. Ba kena provincial. Maire pa ibo tapango bien bien. Allez. Ba poni mut na bango. Voilà. Allez, tu as voté. Ok. Bomondi likambu oyo. Toloba nini? Toloba sikoyo nini? Tokoloba nini sikabwe obino momoni. Mutu na machine ya vote na ndaku na ye azali ko vote. Tokoloba yango ni zalaka alindengo zaka alindengo wana tokoloba yango nini? Est-ce que bandeko ya FCC bazalaki na raison baboya ki processus oyo to bazalaki na tort? Et quand Mouissi Bisso, ministre de l'Intérieur, oyo a supposé azala au milieu du village mais moi Namboka Peter Kazadi à l'équipe a menacé un groupe de gens qui a parti Moko Songolo et puis si pas si or ministère intérieur et ça dit pour la sécurité à Batou. D'abord, est-ce que ministère intérieur et ça là qui Moussa Rango il y a que protéger d'abord le candidat président, il y a président candidat comme étant président de parti politique à protéger qui bango tout le monde makambo et les gars qui bongo na Congo central. Le président Moïse Katumbi a failli mourir dans le bandé pour nini est-ce va protéger qui est on ne sait pas et s'il y a Martin Fayoulou a été attaqué quelque part. Est-ce qu'il va protéger qui est? D'ailleurs, ceux qui va protéger qui était, tu coupes sa faute à monter parce que le ministre Yemoko est en train de battre qui est. Est-ce que au sein de la raison, il a répondu à je ne suis pas censé connaître ma communauté de la police. Hey, honte à vous. Honte à vous. Finalement, on ne sait pas. Rôle il y a qui ministre intérieur on ne sait pas bon on ne sommes pas là pour l'accepter musala mais on suppose que moi dans mon capitaine Kazadi ayebi musala oyo ali kosala et puis si pas si ya kosala te ba de ko boy ya alors tout le monde maloba oyo parce que migolo comme qui oyo komi o tie to tie oye to ye moi dans mon capitaine Kazadi après maintenant c'est na télévision moko ya porte-parole ya FCC Alekaki à lobby yango Papitamba à recadrer ministre intérieur to à répondre na éviter bino bola na Papitamba ndenga lobby et bongo to kota sika boy to invité na biso du jour mwana mboka Makis o atali bongo représenter ensemble et puis là ki bongo témoin oculaire na ba élection oyo elekaki awa en Afrique du Sud na Pretoria. Suivez. Maître Peter Kazadi à votre aise. Les Congolais vont appliquer l'article 64. Ce n'est pas à ce moment où tout le monde, au moins le peuple dans une large mesure, comprend de plus en plus la position du FCC et donne raison au FCC par rapport à votre processus électoral chaotique que le FCC va rebrousser chemin, va faire marche arrière ou que le peuple congolais va aussi essayer d'éviter ce qui peut être considéré comme état son droit. Vous êtes un pouvoir non pas seulement finissant mais partant. Le peuple vous chassera. Qu'il plaise ou qu'il neige à votre... qu'il pleuve ou qu'il neige plutôt, peu importe vos menaces. Vous êtes partant parce que vous ne méritez pas d'être au sommet de l'État. Vous ne méritez pas de diriger ce pays. Vous devez vous sentir gêné, Maître Peter Kazadi, après avoir organisé des élections les plus chaotiques du monde. C'est ce que j'ai dit, je le tiens de New York Times, je le tiens de plusieurs médias sérieux internationaux. Que vous avez organisé les élections les plus chaotiques du monde. Et vous avez le courage de venir aussi à la télévision pour essayer de tacler ceux-là qui vous ont laissé les acquis, qui devaient constituer votre bilan, malheureusement, que vous n'avez pas eu de bilan pour la simple et bonne raison, c'est que vous n'avez pas su comment les fructifier. Que représente votre régime après 1825 jours de pouvoir, c'est-à-dire après 5 ans? Maintenant que vous êtes en train de partir,
qu'est-ce que vous allez laisser comme trace dans ces pays? Les peu d'ouvrages que vous avez inaugurés en fin de mandat, il faut le préciser, sont des ouvrages laissés par le président Kabila. Bref, par les FCC que vous semblez tacler aujourd'hui. Un minimum de reconnaissance ne ferait du mal à personne. Parce qu'aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que vous n'existez que par le fait de la volonté du FCC. Alors, calmos, Maître Peter Gazette. Hein? Aujourd'hui, le peuple congolais comprend la position du FCC. Le peuple congolais s'est aligné derrière le FCC pour l'application de l'article 64. Et l'article 64 de notre Constitution, vous savez très bien d'où est-ce qu'il tire son fondement. C'est même à partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous n'allez pas mater les gens. Vous savez, nos déclarations ne sont pas des escarmouches qui exigeraient de votre part que vous puissiez nous pulvériser. Non, vous n'allez pas pulvériser les peuples congolais parce que là où on attend que vous puissiez pulvériser des gens, vous n'y êtes pas. Le M23 avance. Au quoi votre gouvernement l'ignorait? Je tiens à vous informer que le M23 avance. Les éléments militaires, ce n'est pas au Katanga qu'il faut les envoyer. Il faut les envoyer à l'Est. Mais bientôt, ceux-là qui ont mis fer à la ventile du M23, que vous avez ressuscité, ceux-là montreront à la nation et à vous comment on finit une guerre avec le M23. Donc vous ne nous impressionnez pas, vous ne nous intimidez pas. Nous n'avons pas boycotté les élections. Nous nous sommes retirés d'un processus qui s'avère à la fin être chaotique. Alors un peu de gêne. Comment peut-on expliquer que des gens qui sont à l'origine des premières élections démocratiques dans ces pays, qui ont organisé 4 cycles électoraux, s'il faut ajouter les référendums, que ces gens-là aujourd'hui soient considérés comme des gens qui peuvent pratiquer la politique de la chaise vide? Si c'est tel que vous avez compris le message du FCC, ça montre que vous avez un sérieux problème de discernement. Pour finir, calmez-vous, Maître Peter. Préparez vos bagages parce que bientôt vous ne serez plus là. Vous ne serez plus là par la volonté du peuple. L'article 64 a déjà atteint un niveau tel que vous ne saurez plus l'arrêter. Si vous avez besoin de prendre des dispositions, comme vous avez dit que le gouvernement a pris des dispositions pour les peu de jours qui vous restent, faites seulement une chose. Prenez les éléments qui sont au Katanga et partout, envoyez à l'Est pour que Goma ne tombe pas, pour que les M23 ne continuent pas à avancer. Les restes, bien entendu, ça ne nous impressionne pas, ça ne nous intimide pas. Merci beaucoup. Vous comprenez? Vraiment humilié, si on peut le dire. Oui, mais je pense que nous ne sommes pas tous humiliés. Ceux qui sont allés à ces élections, les Kadima, c'est eux qui sont humiliés. Moi, je ne suis pas allé. Est-ce que pouvons-nous dire que Kabila avait raison, le FCC, le PPRD avait raison de se retirer? Disons, ils ont vu plus loin. Moi, je dirais, par rapport à nous, ils ont fait mieux. Parce que dans la vie, il faut assumer ce choix. Quand on estime que devant, il y a un piège, eh bien, soit on est armé contre le piège, soit on n'y va pas. Ouais, pour parler de Kabila, dès le départ, Kabila et sa famille politique, en tout cas plus Kabila, parce que c'est lui qui est un peu le leader, il avait dit que le choix de Kadima, c'était déjà un mauvais signe. Et il voulait qu'on puisse requalifier le processus, notamment pas seulement le choix du président de la CENI, même aussi le choix des juges de la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous pensez que cette façon de voir là, comme vous dites, il a vu loin, est-ce qu'il avait raison de demander la requalification du processus? D'abord, nous devons éviter de parler de Kabila. Kabila parti au passé. Les sénateurs à vie se reposent tranquillement chez lui. Mais il est toujours acteur politique. Hein? C'est ce que nous pensons. Oui, c'est ce qu'on nous fait croire. Mais moi, je pense que le monsieur est très calmement assis chez lui et qui est en train de voir des gens en train de faire des illusions sur sa puissance. Non, c'est Tshisekedi qui dirige le Congo aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons pour que Tshisekedi ne nous embrouille pas ou ne nous embourbe pas? Qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons rien du tout. Nous ne faisons rien. Regardez, c'est ridicule. Les opposants, plutôt que de se mettre ensemble pour aller en candidature commune, ils se mettent plutôt ensemble pour aller dans la rue, amener les jeunes dans la rue. Mais c'est bizarre quand même. Mais c'était leur parti politique SID qui a donné le B, qui est encore à Chilombo.
La plupart ya bato bayaki na union sacrée. Fayulu avait refusé catégoriquement ya kokota na union sacrée. Et puis alobi a participer à l'élection parce qu'il y a mon qui clarté. Du coup, tout le monde sous Fayulu a zongi. Fayulu n'a sali discours ya koloba que ceux qui a beaucoup voté ngaïté mais bon voter moi na mboka. Et lui savait bien que Félix, la façon dont Félix est en train de diriger le pays est chaotique. Comment Fayulu pouvait faire cela aux Congolais? Bon, Maman Pabela, je pense que ce n'est pas dans cette émission où je vais pouvoir étaler ce que j'estime être des erreurs de notre part ou de la part de ceux qui dirigent mon parti, les CID. Mais d'emblée, je vous dirais que un chef a besoin d'être bien entouré. Ce n'est pas seulement Tshisekedi, ce n'est pas seulement Kabila qui manquait de collaborateurs. Moi, je dis aujourd'hui que même le président Martin Fayulu manque cruellement de collaborateurs. Je peux l'affirmer. Parce que je vois les choix et les décisions qui se prennent et je vois ce qui arrive. Il manque de collaborateurs. Moi, dans le parti, dans le CID, bien que vous m'appelez cadre, mais je n'ai aucune fonction. Mais je sais pourquoi je n'ai aucune fonction. C'est parce qu'il y a des gens qui vont dans l'oreille du chef pour lui dire non, ce docteur-là, il n'est pas manipulable. S'il vient là, il va nous créer des problèmes. Mais non, moi, je crois en des principes et à des valeurs. Je préfère aujourd'hui parler de l'CID sans avoir une fonction, plutôt qu'avoir une fonction et amener les idées à sa perte. Donc, le président Martin c'est un humain comme nous, hein, il peut avoir aussi une erreur de jugement, comme ce que je viens de dire là. Demander au député de ne pas aller et finalement lui d'y aller. C'est une erreur de jugement. Et je pense même que ceux qui nous suivent savent que j'ai eu la grâce de participer à la réunion finale où on faisait les communiqués officiels. Et j'ai eu cette grâce-là, je ne sais pas comment je suis arrivé là, j'étais peut-être dans le pourtour du Fadenhaus. Mais j'ai eu le temps de dire à tout le monde, en pleine réunion, que c'était une erreur monumentale à ne pas commettre. Mais j'ai été tout de suite calmé. Tu ne participes pas des réunions, c'était déjà décidé. Mais, malgré cela, par loyauté, j'ai laissé ma candidature en veilleuse. Quartier de Yeoville. C'est ici que vivent de nombreux immigrés à Johannesburg, en particulier des Congolais. Son grand marché quotidien est d'ailleurs aussi connu sous le nom de marché Gambela, baptisé d'après son grand frère de Kinshasa. Alors ici, la nouvelle possibilité de voter aux élections congolaises ne laisse pas indifférent. C'est la première fois, même dans ma vie, c'est ma première fois de voter. C'est la première fois que nous, les diasporas, nous allons aussi voter. Nous remercions la CENI pour cette belle initiative. Ce pasteur fait partie des chanceux, car seuls un peu plus de 3000 Congolais ont pu s'enrôler sur une population au moins 100 fois plus importante. Beaucoup n'en ont pas eu la possibilité. Nous avons envie de voter, mais il n'y a pas de papier. J'ai quitté mon pays, j'ai plus de 20 ans, je suis infiltré. Je n'ai pas les documents. Je ne peux pas voter. Ce sont les gens qui ont les ID qui vont voter, pas moi. Comme ces commerçants, 40 000 Congolais sont réfugiés ou demandeurs d'asile en Afrique du Sud et ne peuvent donc pas voter. Beaucoup d'autres n'ont pas pu s'enrôler faute d'avoir à temps les bons papiers. Cet activiste regrette quelques limitations logistiques. Nous n'avons qu'un seul bureau qui représente le Congo en Afrique du Sud à Pretoria. La CENI ne pouvait pas se déplacer pour aller à Cape Town, aller à Port Elizabeth, à Durban, pour enrôler tous les Congolais qui sont là. Malgré ces difficultés, l'événement reste historique pour ces Congolais qui ont quitté le pays depuis plus de 20 ans. Voter, c'est la première fois. Je n'ai jamais voté d'abord. Si je vote maintenant, c'est ma première fois. Voilà, je suis électeur, ça me fait la joie. C'est une symbolique forte que les Congolais de la diaspora renouent avec leurs origines, renouent avec leur pays. On sentait qu'on n'avait plus le sens d'appartenance. C'est comme si on n'était plus Congolais, exclus. Quand bien même qu'on est à l'étranger, mais nous sommes attachés à notre pays, premièrement, et nous avons les attentes. Victimes de xénophobie, beaucoup de Congolais ici commencent à envisager de rentrer au pays et s'intéressent de près à l'évolution politique de la RDC. Voilà, je crois Bolandi Papi Tamba ndenga expliqué pour sika boytoko so invité na biso oyo azalaki moko yaba observateur na élection oyo esalamaki bongo na Pretoria. Toyebi kemba liboso ba diaspora ba diaspora bazalaki na sengo ya ko voter ba sepelaki ba misusu banda ba botama nanu a voter te ezalaki occasion pour na bango ya ko voter. Est-ce que ba élection wana ezalaki fiable? Tout ça qui est fiable, tout le monde qui a mon abilité, tout le monde a les réseaux sociaux. Comment est-ce que la diaspora
on ne peut pas se voiler la face. Balingaka régime en place cité. Oui, c'est vrai que président sortant, mon amboka Félix Antoine Tshisekedi, on a dit candidat à sa propre succession, dans la diaspora, mais d'après la diaspora à décevoir bango, mais tu comprends le thé. Ma fille au bané komona. Balingaka été paré, mais tu comprends le thé à gagner bongo na diaspora, à gagner à la pays mon côté, mais dans tous les 5 pays, moi amboka Félix Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession, a gagné, puis naba écart moko ya makasi et puis singai mutu kuso na évité. Qu'est-ce qui s'est passé l'élection là? Tu vois pas na bino, moi namboka président Macky Sall. Moi namboka président Macky Sall mbote na yo. Mbote ndeko Fisto Pelende, Tata Sadek, mbote bandeko Balandi. Bonsoir, bonjour. Voilà, tokoke na lombango pena poto kolobe makambo o etalaki maponono na mboka na biso. D'abord totangi na ba journaux internationaux, totangi na ju exemple parce que biso linga preuve à l'appui na New York Times lobby les élections les plus chaotiques du monde. Yango esalami bongo na RDC to yebite to ko ndima yango te po bango basali ba paya. Soki batinaki ba observateur to yebite mais biso na radio lokole to linga kozwa information à la source. Yo to mona ki yo paré ba to bazaki ba observateur to mona ki yo voté to mona na bilili. Voilà, merci beaucoup président Semakis cadre ensemble. Tozali na seniawa na uti ku voter dala. Na uti ko voter, na si déjà na voter. Toza awa en tout cas toza ebele. Masolo ka kezaka batumi bale boyebi. Masolo eza naza pe observateur témoin na uti na kati. Masolo ezali Katumbi Félix. Katumbi Félix. Yango wana. Bandugu tunatoka kuvote sai, niko kusenia hapa, niko Pretoria. Natoka kuvote sai na niko vile observateur témoin ya centre. Wananipatia change mais masole kwa mule ndani Katumbi Katumbi ndio iko mingi sana pale. Donc ndio ile natoka naona déjà que masole iko bien. Na lomba batu bengine na ba voter numéro 3 s'il vous plaît, numéro 3 président Moïse Katumbi. Merci sana. Batali yango sikabo yebisa biso nanu est-ce que ba élection wana no niveau ya Pretoria elekaki ndenge nini? Merci mingi ndeko journaliste, merci bandeko Balandi. Vraiment bo eskizenga na uzala mwa mulai tout d'abord na expliquer batu makambo oyo seni to bandi ko sala réunion na seni tango sena bandi ko ya kotoyo. Na oloba tout d'abord to sala ki réunion batu ya seni babandi ko ya wana Afrique du Sud babandi ko bengi sabiso nazala ki parmi lokola mokambi ensemble Afrique du Sud. Babandi ko bengi sabiso to bandi ko kenda donc to bandi ko kende batumi bale o bazo représenter ensemble pour la République. Ezalaki ngai président Semakis nande ko pole donc Hakim. Réunion ya suka to salaki na seni ezalaki le 16 novembre 2023. Seni ayebisaki biso nini? Tout d'abord, avant la réunion oyo, en tout cas je m'excuse, nazambango pona minute na yo. Ayebisaki biso que please ba réfugié oyo baza na ba passeport te ba voter ba ko voter te. Ndenge to yebi c'est normal que mutu oyo aza réfugié a ko voter te. Wana to agree ou bien to accepter makambo seni. Alors, le 16 novembre 2023 toke seni abengisi biso lisusu compte tenu na makambo oyo tosalaki ya kofera role batu. Toujours wana topesaki ba nini ba effectif ya batu oyo bakovote o batu basarola nyonso awa na Afrique du Sud. J'ai dit bien Afrique du Sud mobimba batu basarola ezalaki 2201. Oh, on parlait de 3000. On parlait de 3000 quelque chose. Non, ezalaki 3000. Je dis bien 3201. Batu oyo basarola. Nazoloba effectif ya batu nyonso basarola awa na Afrique du Sud. Oui. Très bien. Alors, na batu oyo basarola bazalaki 2201.
mosusu basali badoublement baye kosarole deux fois et puis baminere mpe bazalaki na kati donc totikalaki effectif totikalaki ba 2000 et quelques ba 3000 et quelques donc alors na mokuse bayebisaki biso bato ya nini ya barefugie basarole te tondimaki tolobi pas de problème mais à notre grande surprise ntango mbata ayaki awa mbata asalaki nini awa nazoloba makambo yo moko oyebi nazali awa na Afrique du Sud naza bien donc bien informé yo moko oyebi koma donc sati na nga oyebi ngai mbata ayaki awa André Mbata avec $30,000 apesi bapasteur ya Chilombo awa na Afrique du Sud bato ya Chilombo basala nini bapesa bato oyo baza na bangunda to bastati ya barefugie basarole donc basali mabwi na bango de façon que including na mulaja oyo ya ambassade ya Pretoria de façon bato basala nini basarole yango monaki na tango ya enrôlement bato oyo basalaki na bamikanda te bapasseport na bavisa ncours ebele basarola omoni ebele basarola omomaki biso par exemple côté ensemble tozo respecter maloba ya seni nzoka seni asali nzunguruke aye kotourne biso nsima koyebisa mulaja akopere na bapasteur de façon que bapasteur bayebisa bamela bango ndeko simba Président Makis Simba na nuana na lingi o expliquer biso calmement tango zoloba ndeko mulaja bato ya ndeko mulaja te il faut pesa ye qualification na yazali nani ndeko mulaja yende nani ambassadeur awa na Afrique du Sud c'est-à-dire na mkuse na yina lo banini place wana mulaja asali nini ye a facilité tout d'abord ko pezalaki ya likolo ambassadeur ya Afrique du Sud ezalaki kopi ya likolo a facilité a organiser ba pasteur pour bayebisa bandimi na bango ya mtado na bakoko na banani bazalaki ebele nazoloba makambo na yebi oyebi stati na ngai na Afrique du Sud nazoloba makambo eza vrai ba pasteur ebele tosolana na bango bayebi ngao président Makis bonjour tosolana ba pasteur ebele oyo na teze bakomona bango ba pasteur minene ya mboka na bango tosolana bango à peu près 5 à 7 pasteurs ba grand pasteur ya Afrique du Sud tosolana bango topesani mbote lokola bayebi ngai tout ça ba lokwa nengwana alors molaja ambassadeur ko pezalaki likolo a organiser masolo et puis kadima ayo ko faciliter yango ndezalaki tout d'abord avant vote na pesa na no batu nazo pesa na no batu ba yoka koma organisation ezalaki avant to koma na makambwa ya vote c'est-à-dire na mukuse na synthétiser au noso na lobby coopération to mabwi e bandaki na enrôlement batu ya ensemble batu ya SID batu ya parti mususu basa ba rolete bato oyo baza na bangunda te pourquoi selo seni balobi barefugie bakovote te mais basali biso zunguruke donc batourne biso koyebisa bato na bango baza na bangunda baza barefugie basarole yango nde kope esalamaki avant vote. Allô? Voilà, donc, en bref, en résumé, oui, en résumé, au Talisi Bisolo Iboyi. Donc, pendant enrôlement, Ndenge, Seni et Sengaki, pour la question sur toi, Moutou Azala Mikanda, normalité, à voter. C'est-à-dire que Moutou Azala, Naslam Sika, Topé Azala, Azala réfugié, Azala droit à voter. Alors, Bato Basanrolaki, Basanrolaki à peu près 3201. 3201 wana bazalaki en ordre batu ensemble ya SID ya IDPS et consort après wana d'après ba dire na yo olobi Magou esalamaki ambassadeur Fidèle Moulaja oyo aza na Kisasa te soka kozonga to kozonga te il paraît ba refoulaki on ne sait pas il y a salaki Magui
abengisi bato ya église bakambi bapesi bango mbongo obi mbata ayaki na $30,000 apesi bango mbongo bapesa bapasteur batuna bango église baya clandestinement kosanrole lisusu nayebi te basanrolaki na bakarte bapesaki bango bakarte d'électeur na ndenge ya mafia to ndenge nini epuis ntango yolobi mbata ayaki na $30,000 mbata auti koyaka na mingi te ka pas même une semaine kala mingi te afama aponono awa nayebi te $30,000 ango bapesaki bango mokolo nini omoi teke ekole te makambo yolobi wana mbata ayaki na une semaine te kobosa na élection euti kosala masikoyo élection esalami ekomi déjà à peu près une semaine mbata ayaki ava ngai nazalaki mutu oyo babengaki ngai soki toloba nyonso na radio sava loba nyonso babengaki ngai bonamema baswahili bakende kosarole bato na bango bayebi ntango akoyoka mongongo akoya président Makis donc se rappele na ndenge tobengaki ye nani nde abengaki yo président Makis nani nde abengaki bakende kosarole nayebisi bango naza au cadre ensemble jamais nakotrahir parti na nga te jamais nakotrahir président Moïse Katumbi te naboyaki mbata yaki une semaine te mbata eza à peu près 3 à 1 mois à 3 semaines André Mbata bon likambu te est-ce que po moni ezali makambu ya république tozolinga to sauver république olobi babengaki yo okende na baswahili po basanrone nani nde abengaki yo nalobi bato na bango c'est-à-dire bato kaka ya parti oyo ezali na pouvoir peut-être bazalaki sur te parce que il faut yeba ke baswahili nde bazali peuple surtout ya Gauteng oyebi ovande na Afrique du Sud oyebi mais voilà peut-être babandi kokanisa ke na nsima na bango président Moïse pe asi déjà s'organiser ya mingi mpenza kote ya magui or parti na biso tolingaki bamakambo ya magui te sino tolingaki tosala yango oyebi kote bino bati ensemble président Makis na problème te mais tolandaki maloba oyo seni alobaki likambu te président Makis participe na bareunion nyonso 4 ya seni azouta Kinshasa azobingisa baresponsable ensemble tozoparticipe réunion ya suka oyo nayebisi yo ezalaki le 16 novembre nayebisi yo oyo babandi koloba mpona bachiffre oyo bato bakovote donc en réalité soki elingaki ezala na ndenge esengeli ya bosembo nde epui ya bosolo ensemble ya Moïse Katumbi elingaki ebattre liko parce que yo moko oza témoin obe nalingi nakotisa yo te mais oyebi ke président Félix awa balingaka ye te amoi ke bato na ye bato ya UDPS mais peuple congolais Afrique du Sud babaya président Félix donc long time yo moko oyebi bon likambu te olobi bati ensemble Moïse Katumbi alingaki kobattre président Félix awa en Afrique du Sud bino moko nde bosanrolaki après enrôlement na bareunion na bino bozalaki à peu près combien biso tokendaki na biso kinayoki question na yo biete olobi tozalaki combien kuna na bozalaki combien bato oyo ensemble bosanrolaki parce que toyebi ke nombre réel oyo bato basanrolaki na Afrique du Sud ezalaki 3201 na 3201 wana bato ensemble bozalaki combien biso tozalaki zala na vérifie tozalaki ebele na ba 3000 et quelques j'espère que selon nombre ya bato basarola effectivement ezalaki 3000 et quelques awa il faut natala na book ube na kaye natala bato ensemble tozalaki combien mais biso nde tozalaki majoritaire par rapport ya bato ya UDPS est-ce que bokomaki 1500 na nini na 2016 est-ce que bokomaki à peu près 1500 malheureusement na se préparer te pour natala nini wana est-ce que bokomaki à peu près 1500 zela biso nde tozalaki ebele mais il faut lisusu oyeba tricherie euti wapi question wana il faut tolobela yango peut-être po oyeba koma badouble biso nakolobela yango tokotuna tricherie sika bona tuni est-ce que bozalaki à peu près 1500 à peu près 1500 tozalaki ekozala ba 1200 1300 ou bien ba 1500 mais il faut omoni oyo toza na kati ya radio il faut nazala véridique ntango nazoloba makambo il faut nazala sincère ok yebisa biso tokosola naluka bapapier
kosana tala carnet oyo nazalaki nango na seni mpona zwa baeffectif oyo vraiment ezali exact. Yebisa biso sikoyo tricherie euteli wapi? Tricherie tout d'abord ezalaki na côté ya diaspora ezalaki à peu près na 2 cas. Tout d'abord bazoya na bamashine ngai nazalaki observateur président Moïse Katumbi atindaki biso mibale tokende koobserve bamashine ntango tokotaki tout d'abord balingaki te bapermettre biso totala bamashine te yo oyebi ngai nasala haïti awa na Afrique du Sud makambo ya computa nayebi tro bapesaki biso espace totala bamashine te mpona nini bamashine moko oyebi okoprogramme banombre oyo aussi déjà mwi votele osuki quelque part soit okobooste banombre ya bato oyo basi déjà bavote oyeka koexpose machine place yo okobandela omoni nde place kaka okontinue nzoka basi déjà bavote biloko wana na kati ava bapesaki biso espace wana te mama moko azalaki wana ya seni aza moko abandi kosa donc azominimize bato nayebi te na sansi moko akosakana te kaka na Pretoria wana toyebi se tolingi toyebisi mama oyo ezali nde vi na biso oyo eza makambo ya mboka eza droit ya mutu to oyo omoni awa tika bato vraiment basexprime très très bien biso tozali baresponsable ya ensemble tolingi totala nano bacomputa soki eza vrai kaka koverifie tolingi tofungola toverifie kaka parce que ne toyebi kosimba computa nasimbaka ifo natala eza place moko nakofinya boye natali soki eza vierge ou bien eza vierge te wana aboyaki déjà mbala moko totalaki déjà ke soit ekozala tomonaki déjà suspect wana liboso dede na bandeko oyo toyebi ke oyo omoni awa na Afrique du Sud yo moko oyebi président Makis aza na passeport nayebi yo déjà oza na passeport toyebani ke no bandeko oyo aza na statut oyo aza na ngunda donc aza réfugié mais kaka mutu wana oyebi ke aza réfugié ozomona master na azokende kovote donc toyebanaki à partir ya wana nde toye koyeba ke bakopesala maki parce que bayebisaki biso réfugié azovote te mais ozomona réfugié déjà avote wana ya liboso dede bato bavota 2 fois ntango mbata ayaki na bakarte mosusu bakarte d'électeur oyo nazobisa eza bavrai information donc ngai nazalaki na ezalaki centre moko oyo eza na babiro 5 ngai nazalaki na biro 1 note 1 nazalaki na biro mais nazosupervise nazokende na biro A 2C tala biloko ya ndenge wana parce que biso ensemble tozalaki na batémoin 10 na 10 wana baboyaki ke tokota de bazoloba no il faut batémoin mosusu ya Martin Fayulu baobservateur mpe il faut mpe bazala mpe na babiro tobangi eloko nga na constate ezalaki nini aussi déjà omoni moto avote par exemple na bureau A batie musapi soit ya suka wana suka batie musapi ya suka mais après une heure d'état omoni soki lokola nga na bandi kosala rotation omoni lisusu par exemple na bureau A mais soki otuni ndeko yo nasi déjà na moni ovote une heure passée ovotaki na bureau 1 te président Makis nga donc akomi kaka voilà batricherie yango bato babandi kovote 2 fois moto azovote kote oyo asali zunguruke boye une heure d'état apangusi babiloko wana aye kovote lisusu na bureau mosusu babiloko wana donc lokola IDPS ezalaki privilégié na Pretoria babiloko wana babandi kofaire passer eza makambo yabetelinga masolo te nga moko na monaki donc le même jour tosalaki nini vote esilaki nasalaki interview na voice of America bajournaliste ya Voice of America batunaki nga nalobi biloko wana le même jour collègue na yo mama je crois soki Tatiana soki nani Aminata soki Aminata collègue na journaliste nalo atosalaki interview na beleli biloko wana ke tricherie ezoleka wana Afrique du Sud bato bazovote 2 fois. Est-ce que croyez-vous que c'est l'ambassadeur Afrique du Sud a favorisé tricherie wana? Nasi déjà na ebisi yo kope ezalaki likolo yango na utiliser phrase ya kolobake kope ezalaki likolo mulaja ambassadeur
il y a Afrique du Sud à organiser ba pasteur, c'est-à-dire à organiser Batunaye, et puis Kadimaye peut à faciliter Moussala. C'est clair. Bon, élection, publication de ce monde, déjà président Fachi a mené Bino na ekari ya musika. Mais tu m'as dit que la déclaration, c'est annuler l'élection. Au cas où on va annuler un côté, et que le président Fachi a proclamé comme étant vainqueur, il y a élection. Et puis, Cour constitutionnelle a validé un mot. Qu'est-ce qui va se passer? Tout d'abord, il faut y comme la situation s'est passée, il faut tout d'abord l'élection le 20 décembre. Bangomo comme Zalaki préparé. D'ailleurs, si on Bangomo comme Zalaki préparé, et Zakaka soit Somi, Omoni, Lokola à promettre communauté internationale qui organiser l'élection fiable tout ça, mais la même élection bande, c'est la deuxième fois qu'on a voté. Banda ba élection et banda na Congo. Tout le batana ba mboka mususu papa na ngai oyo ya biso esali soni. Awa na Afrique de bazozo mais la biso donc donc tout d'abord élection zala qui cher Babylone 1 milliard et quelques. Ya nini kaka nyoso wane ke kaka pona buzobo. Yomoko depuis ka élection dans na ero tozo sur la bazo voter kaka. Yebisanga depuis ka élection ils sont la 5 jours bato bazo voter. Yebisanga yoza grand journaliste a mututu yebi Fisto Pelele Tata Sadek. Yebisanga ata bamboka Mozambique, ata bamboka tolo ya mike to tika South Africa, ba Burundi wana ba Brazzaville bamboka o ya mike. Ozomona wapi député azokomi voter moko na ndako. Wapo somona. On a résultat, il y a président Félix. Tout d'abord, résultat, nous avons considéré les résultats, il y a le 20 décembre. Le 20 décembre, vote Salamaki. Le 21, le 22, le 23, le 24, Wanazani, film, Otobenga Kabatente. Zena Bisayo, Kopesanga juste une minute, Nasala Mona Lombango, Oyoka, Batubazana PV, Batubo, Bazola, Nabiso, na télévision, il y a Lokole TV. Bon, bazwa ba PV oyo ngape nazala ba PV omoni yango nazala ba PV awa na lingi natanga mbangu 30 secondes ou bien 1 minute na osilisa omona Félix a gagné wapi na le 20 décembre président Moïse Katumbi a gagné wapi na le 20 décembre nani Fayulu président Fayulu a gagné wapi na le 20 décembre kaka na mbango toki kaka na Sido Bangi, Katumbi azalaki na 15%, Félix 5, Fayulu 2. Maïndombe, Katumbi 13, Fayulu 6, Félix 5. Mongala, Katumbi 11, Félix 8, Fayulu 7. Ituri, Katumbi 35, Fayulu 10, Félix 5. Kinshasa, Katumbi 18, Félix 14, Fayulu 13. Nord Kivu, Félix 57, Katumbi 40. Sud Kivu, Katumbi 85, Félix 10. Brakatanga, Katumbi 90, Félix 8. Brakasai, Félix 73, Katumbi 36. Pardon s'il vous plaît. Batubazana ba PV Bolande Lango, Bolande Nazana ba PV Moni, Nazana qui observateur, Nazana ba PV Nyoso à l'event. Mais comment se fait-il que bah PV allez-y. On repose question. Félix Maniema, Katumbi 80, Félix 18. Équateur, Félix 59, Katumbi 47, Fayulu 4. Bandundu, Katumbi 62, Fayulu 20, Félix 6. Bakongo, Katumbi 65, Félix 15, Fayulu 18. Province orientale, Katumbi 70, Félix 20. Tricherie, donc, na diaspora Malamoko. Afrique du Sud, Félix 63, Katumbi 34, Fayulu 3, One Afrique du Sud. France, Félix 78, Katumbi 8, Fayulu 14. Belgique,
Félix 88, Moïse Katumbi 5, Fayulu 7. Wana oyo nazoloba bato oyo baza na bapeve bozongisa audio bokomona bapeve oyo nazotanga ezali bapeve ya le 20 décembre 2023, c'est-à-dire na mukuse mutu a gagné élection ya le 20 décembre ezalaki président Moïse Katumbi, c'est-à-dire oyo nyonso ya le 21 ya le 22 ti lelo koka mwate nasi déjà na élection na bourgmestre na badepute baza na bamachine epa na bango yebisa ngai ava machine peut-être yo monaki te nga na monaki machine na vote ava machine ekende epa ya badepute ave sala next ezobandela epa président yo oza motu ya union sacré okovote nani na ndako komi votele moko Félix po epesa yo espace ya kokende wapi ya next page na page mosusu na page mosusu oza député osali nini omi votele moko omoni osali next page epesi yo lisusu page mosusu donc nayebi nalobake résultat oyo ya solo ezali résultat ya le 20 décembre oyo mosusu wana ya le 21 ti lelo ezali filme ezali kaka dikambu président Macky Sall yebisa biso soki baproclame président Félix il faut bino peuple bakosala nini. Tout d'abord il faut yebana koloba côté ensemble, il faut na minimiser mutu te, mais il faut yebake président Moïse Katumbi azali ba président oyo basi ba monela basi ba yiba ba victoire na bango te. Je pense comprendre les paroles nanga nalobi bien que président Moïse Katumbi azali papa Etienne Tshisekedi te oyo ba monela azali Martin Fayulu te oyo ba monela ba victoire na ye. Katumbi aza Katumbi akobengisa peuple congolais ekotelema na balabala tokosala article 64 mutu moko te akoya mbala moko oyo kaka na nini oyo koboto la victoire ya peuple congolais jamais kosimba te. Ok, question ya suka avalo sisa sika boye bino ba opposant bo pesi sikoyo FCC raison ndenga boye qui ko participer na processus chaotique électoral oyo. Non, wana c'est-à-dire oyo baki système na bisote biso tout ozalaki na nini moko po na nini parce que soki lisusu tolingaki totika kokende na élection te bango balingaki bazala na raison ya kolobake omoni lokola oyo moko ebaki bazalaki déjà basurnomme biso ke opposition ya pete sanke kobosana ke baza gouvernement ya pete omoni donc balingaki balobake omoni babangi kokende élection tokendaki élection toyebaki kaka tokokoma na oyo tokomi lelo. Président Félix aza na bilate alingaki jamais aorganiser bimisa malgré azo minimiser 1 milliard c'est quoi alingaki organiser élection et pour perdre yango yo moko yebi président africain mais azobosana ke Congo nani bato basi déjà biloko nyonso esi déjà évolué. Merci beaucoup président Macky Sall. Merci beaucoup. Alongwaki nani oyo mususu Lungu son excellence Lungu ya Zambie asalaki baza ebele. Merci beaucoup président Macky Sall. Président Moïse Katumbi n'est pas Fayulu. Président Moïse Katumbi n'est pas Etienne Tshisekedi wa Mulumba te. Merci beaucoup président. Bazoué victoire na ye. Président Moïse Katumbi aza na temps ya koloba alela kaka vérité désir jamais. Toko tozala balabala. Merci beaucoup mon Mboka Macky Sall. Je rappelle que vous allez cadrer ensemble et pour cela qui témoin dans l'élection le 20 décembre en Afrique du Sud. Merci beaucoup. Merci mingi tata ya Sadek Fisto Pelende, merci bandeko balandi. En tout cas merci mingi on a lobby de réalité. Na lobby bien élection on a lobby ezali ya le 20 décembre. Mon toazana ba PV bozongela bo vérifier on a lobby sokiza solo. Merci mingi. Mesdames, Messieurs, c'est pratiquement la fin de cette émission. Analyse sur l'élection Oyo et Salami dans la République démocratique du Congo, qui d'ailleurs, publication et continue mais il paraît que tout bazo continue à voter car d'ici qu'on éviter.
New York Times abengi yango élection chaotique na ebité bino bobenga yango nini soki ezalaki biso nde tolobi élection chaotique balingaki baloba o kutu boye ndenge ezali étranger lobi babeloko moko te kasi tolakisi bino baimage bomoni bakote bafai ezali bakote malamu ezali boyoki explication ya ndeko makisi oyo azali cadre ensemble en même temps observateur o alinga contredire ye benga msuta radio lokole ezali radio communautaire toboya kamulute okoya oko contredire mais toboyi nde kofinga te yaka na bargument na yo pona o défendre. Merci na Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyo. Merci na Genesis Hotel, partenaire na biso. Merci na Chris Lariz Pelende, Ozali Bongo, réalisateur à l'émission Oyo. Yena assistante na ye Winnie Lariz Pelende. Merci na Claudine Lariz Pelende, Ozali Bongo na script de l'émission Oyo. Nous sommes sous la coordination ya Mamarina Umbi Lariz Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Restez branchés. On se retrouve prochainement. Chap chap. Et tchara. Kasi ya moto développe pas titre Ozali Kuna Liboso Tika Torbano Boy. Yaya. Sponsor na biso ya Sika Michael Josh. Comment dire montre oyo. Montre ya Michael Josh. Marque déposé à moi na mboka. C'est-à-dire que ça na maboko aux États-Unis d'Amérique bandeko. Donc mikolo yo biso na radio lokole kaka boy. Yaya, to changer ba montre le la film. Tala ba montre yango. Ba montre oyo et wuti États-Unis d'Amérique. Et pas sponsor na biso. Yaya, to changer ba montre le la film na radio lokole. Na to kata moko na sachet sikoyo na lata ya mboto loba. To kata yango na ba sachet yaya. O sponsor na biso ya mikolo oyo. Tolingi bana ya mboka yaya yo biba kala na mboka oya na mboka bapaya ozo idéologie te yo kaka bilamba oui c'est vrai qu'on a des mabete mais idéologie no créa pour la mboka tala moi la mboka Mike George Mike déposé na ye bomoni yango montre là ça qui yango wana radio lokole ye a commis deuxième sponsor officiel après maman Charlotte Caputo Mike George ezali marque déposé à moi na mboka aux Alakaboro na États-Unis. Ezaka ka ba montre te bandeko. De bomona wana. Mike Josh ezali ba t-shirt, ba chemise, ba polo. D'autres na ba soulier ba sapato. Kaka de boya ba griffe so griffe songolo pakala. Siko oyo Mike Josh. Mike Josh. Pour aller encore plus loin, pour na ko faciliter bana ya mboka, bana ya Afrika. Mike Josh a un partenariat, tout actionnaire, moke ba actionnaire na compagnie o benga Visco. Baby Visco c'est une compagnie o basala ka ba wax hollandais na Hollande. Yaya talandenge mo na mboka liko tombola bendele na biso na mboka ba paya. Mike Josh. Donc bino ba bateka ba wax hollandais, o super kingal ba so bango na cher. Commandé yango à partir à Mike Josh. Numéro ya ngwa to tell you baga. Numéro ya ngwa na bo benga Mike Josh direct. Benga Mike Josh direct. So ki bongo le kate benga biso na radio lokole télévision déco. Yo to ko tia en contact na Mike Josh. Bande na boutique na France, na Belgique, na Espagne, na Kinshasa, na Afrique du Sud yaya. On a besoin de faire une boutique à Mike Josh. Pour ce que nous avons les billets d'Afrique du Sud. Ah ouais, on a mis une sous au comment on a courant de magasin qui a combo. Alors, il y a ce que l'union de la Moutali Bosso, il y a un magasin à combo à Mike Josh. Il y a moi la mboka. Benga Mike Josh, il y a un peu benga sur la radio locale. Yaya, au consomme montre. Au consomme super wax hollandais. Au consomme soulier à Mike Josh. Ba chemise, il y a bien. Tola takabana mboka Mike Josh ya kutu na biso doye mishokoto combien kutu mishokoto c'est que bien Mike Josh donc à partir ya lelo congolais nyoso tout africain nyoso tout mwana mboka yo zali fan ya radio lokole ya benga Mike Josh tout ça la kay fort ata fan moko ya radio lokole zala eloko moya Mike Josh parce que Mike Josh a son supporté télévision Oyabino, a son supporté programme Oyo radio locale. Tala. Toko changer ngo na tina fenêtre na film. Comment ma montre yé, ba polo et yé, ba t-shirt, ba soulier ya Mike Josh. Donc Longonia ezonga et pas moi na mboka Mike Josh. Kulu doyen
Michel Koto. Vous comprenez? C'est que bien. Donc, pour beaucoup plus de détails, quand moi, je changer ma montre dans l'émission, le maï. Mike Josh, Marga, Moko. On a un problème, nous, les Congolais. Tolingara, on a ta griffe, il y a bapaya. Ta sika griffe, il y a moi, Namboka. Totombo la bende, il y a moi, Namboka. Bakondi, Bote la Bessuna Congo, partout. On a ta montre Kombonini. Là, ta montre Mike Josh. Vous voyez, il y a moi, Namboka. Est-ce que la différence, il y a Bango? Biso Bango, différence, il y a. Vous combien? Mike Josh. Benga na Lombango, c'est la boutique. Oteka nyonso oba oteka marque oyo benga osala salon de coiffure koto osala suki koto ote moi étagère moko te rabloka Mike Josh te to supporter moi na mboka voilà o toloba kite tolobi